famille mbote bandeko bolandaka biso mbote na babone tout o bolandaka ya bino Irsil Bo Telwa TV bando na ngana pesi bino mbote na kombo na Yesu kande boyebi atolobaka toujours bonjour bonsoir yango vraiment et dépendara na ero kolanda biso dona ero kolanda Irsil Bo Telwa TV ndoko yebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir toye kolobela nan likambo oyo affaire Peniel na papa Mike Kalambai likambo ezongi isusu na internet. Likamba Peniel na pasteur Mike Kalambai ezongi lisu na internet. Nani azongi si likambo na internet e bandi ndeni po makambo o enginda lisu makasi ndenge likambo oyo engindi lelo. Alors bandeko nanga abonnez-vous, commentez, likez sur zambalano liboso kotina Irsil Bo Telwa TV en tout cas au s'abonner, soko s'abonner kende cliquer sur cloche à notification pour que mbala sima tant to ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso rozala. Bandeko to mekotela bino audio ya Peniel en tout cas ezakut audio te mes vidéo o yemoko Peniel azulu en tout cas epesi pasi epesi pe mawa na yoke lié mawa tant que moi si tant que maman na yoke li Peniel mawa na likambo Peniel abimisi après koyoka ba audio o pasteur Mike Kalambai azaki ko futa ba tiktokers pour que ba kote la ye pour que ba finga Peniel. Alors après koyoka ba audio wana Peniel a réagir. En tout cas réaction à Peniel et pesi batu pasi et pesi nga pasi tant que maman réaction à Peniel et ça linga vraiment pasi na motema. Et ça linga pasi na motema. Et là mon ba mibal ba ye barate moi si soko boti na ye mwana il faut ko éviter ka vraiment ba discussion. Moi si soko botine déjà mwana obotine mwana tande ti papa pasteur Mike Kalambai abotina Peniel mwana teme abotina Peniel bana. Alors moi si ce qui déjà botina ye je disais soko boti déjà na moi si bana et c'est que moi ça na za mutumo ya valeur moi ça na za mutumo il faut qu'on respecter. Alors ba audio o ebimi ndenge pasteur Mike Kalambai zaki ko futa ba tiktoker ndenge zaki ko futa ba youtuber ndenge zaki ko futa ba tumbongo pour que ba kote la ye pour que ba ya na internet ba finga Peniel pour que ba alors Peniel a réagir par rapport ya ba audio wana ya pasteur Mike Kalambai ndenge bimaki. Mikolo uti koleka ba makambo mwe bimaki na réseaux sociaux o pasteur Mike Kalambai alobaki pona dakumuda tomona ki Peniel pa ayaki kosala mwa lokwa koluka mwa kokote la pasteur Mike Kalambai. Peniel ayaki koloba mwa makambo pona kokote la pasteur Mike o bomoni c'est un homme bien alobaki ka o esengela ki aloba mais kaka nde balobaka lelo ekweli lelo lisusu ba audio ebimi lelo lisusu Peniel a rêvé que pasteur Mike Kalambai bato nyonso babanda kofinga Peniel l'internet ezalaki po mobali na yedo ex papa bana na ye moko abanda kotinda mbongo po bafinga mwasi na ye abanda kotinda mbongo po balobela mwasi na ye mabe ba audio wana bino mo boyebi bomoni bato ba mesana ba rando na internet ba chaîne tout ya ba rando bazaka na ba groupe sko ba groupe na bango wana bandeko nanga so bana problème na yo o bana secret moko na yo yaya sambela kanzambe babe banate bomani ba groupe wana ba groupe o bango bakenda kozo bapesa bango ba mbongo o bango bakenda pesa bango bakotela ka bango soki kaka babebani isika ba vérité nyonso ebimaka so ngana comprenate oza pasteur oza mutu moko munene oana personnalité moko munene liboso na yo mais bosala ngolo kwa ndenge nini oza pasteur oza na personnalité munene liboso na o kezwa batu moko boy ofutaka ba mbongo pour que ba kotela kao bosala ngondeni
Boye bisa biso na. Bosala ngondeni. Poko futa batu mbongo bakotelo. E nango mabete. Oke so batu mbongo futa mbongo bakotela yo. Baya kofinga mwasi na yo. Baya kofinga ex mama bana na yo. Siko soke bimine internet. E ara soni. Soke bimine internet. E zaka soni. Lelo pasteur Mike Kalamba. E sali soni. Ba audio. E sali soni. Ba ouela nini mbongo, ba vérité bini, e batindela ka kutu $1000, e na $1000 kutu batindela ka o, e bakataka kutu boye, e yo kosakanga, e nzoka mbongo wana batindaka ngo poto banda kofinga penyel, pasteur Mike atindela biso mbongo poto banda kokotela ye, soni ya modeli o bandeko nanga, na mosala nzambe. Yango lelo bomona batu mo boye afongola chaîne nemo ya YouTube, mutu mo baza na compte nemo ya TikTok, kuna pa na yeza kaka mafinga na mafinga. Okota te okezelo kwa malamu. Ezaka kofinga a pensa bandeko foulard eza disponible, tote ka ba foulard oyo bondengeza. Eza disponible na 10 000 francs na Congo, donc so za na Kinshasa contacter biso ba foulard eza na Kinshasa 10 000 francs ya pamba. Ozu ba foulard na obo eza ba couleur nyonso toza nango ba couleur nyonso penza na kata na lisolo na laksabino to na ba couleur nyonso do eza penza ebele ebele donc partout oyo zali commander ba foulard moyena zo monsieur eza musika commander ba foulard na yo mondenga na latibo donc toza nango ebele to te kango 10 000 francs eza foulard do eza foulard bomoni eza foulard ka ndenge eza boy. Alors commander ba foulard na otote kango 10 000 francs congolais. Tozo ngana na likamba pasteur Mike Kalambai. Alors lelo penyel ayoki yango, penyel pa ye asali réaction na ye, penyel pa ye asali droit de réponse. Penyel alobi ayebaka que un jour likambo ebima. Penyel alobi ayebaka que un jour vérité ekobima. Et puis Penyel a assuré biso déjà que na livre nae au sala. Tozala abi penza tozala penza motema ya kokita soit tozoba makaya butotia pembeni pona bato babelaka attention. Abi livre o ya sali esika boke ko découvrir qui est qui. Penyel abi na livre o ya salisika toke ko découvrir pasteur Mike Kalambai très bien. Mais tant que dossier pasteur Mike yaki na Penyel, batebele to côté là pasteur Mike. Biso na so to banda ko sala be mission pasteur Mike en tout cas Penyel o sali bo poani. To côté là pasteur Mike Kalambai poto monaka déjà bana, to banda ko tala bana. To tala Penyel bana. Penyel ome mabana ndenge nini. Penyel oke na bana ndenge nini. Penyel éducation nini opesa na bana. Bino moko boyebi mwasi soki kaka divorcé. Akoma mutu mutu ekoma ke na ndedo. Mutu penza koma atabo opekisa yoka ate. Akoma atabo opekisa ye ayoka ate. Soki deja mwasa divorcé mutu ebe bakaye. Atabo lobi ayoka na ete. Alors Penyel la banda ko sala ba makambo na balolenge na ye peut-être pas na ya badoka soka makambo sala po apesa mobile ne pasi po mobala ke kozongele makambo ya banda sala ezakinde ko bebisa image ya bana sa ye moko ayeba nde bomona ki bato ebele ba yaki ko tomboka bato ebele ba yaki ko linga ye risute grâce ya makambo ye moko asalaki. Alors to kende pa itozonge pa Penyel la mutu amutu. Penyel alobango na réseaux sociaux que a vivra mabe ebele pa pasteur Mike Kalambai. Nana ba vidéo na otela bino. Na otela bino pe vidéo bomo na ye moko Penyel la oloba. Na otela bino vidéo. Penyel aloba ke amona ba makamba mabe ebele pa pasteur Mike Kalambai. Mais comme Penyel a salaka ba buzo ba na réseaux sociaux mutu moka ndima Penyel te. Et puis ndenge pa pasteur Mike Kalambai na équipe na ye babanda ko futaka batu mbongo pour que batu balobaka pona Penyel pour que batu ba continuer ko finga Penyel pour que batu ba kotela bango. Alors bomoni soki sur 100% bozana problème sur 100% ya batu ozaka na 10% batu ba kotelo alors ozala na makasité. Sur 100% batu ozaka na 10% batu ba kotelo ozala na makasité.
ozana makasi te. Alors Peniel azaki na makasi te. Peniel azaki pena makasi ezate po nini batu babande kokotele bazaki te. À l'époque ezaki ka biso soto bande ko pese tonde ko pese ba faute biso soto bande ko condamner. Mais lelo bomoni ke pasteur Mike bande ko futaka batu ko ba finga kae. Eza ba makambe bileto yo mona ngo na sima ke non, elle avait raison. O tinda batu ba finga mutu po nini? O futa batu po ba kotelo. So yo moni ke yo za na raison, o futa batu ba kotelo po nini? Mama bana na yo. Mama bana na yo. Bandeko nanga atakutu mabeza. Atakutu mwasi ngonda zaki na problème. Atakutu Peniel nda banda ki mabe. Tomona façon batu ba finga Peniel na réseaux sociaux. Batu mso oyo moko ba eske muto ka normal ka boy aina Peniel angoza na problème batu nyoso tondeni. Mais tala lelo. Talande ba vérité bimi. Talande ba audio bimi. Lelo bango bakoma kaso ba moni mutu mo boazo tala ma mingi na surtout TikTok. Surtout TikTok réseau eza makasi pona obebisa pona ko bebisa ba image abatu, pona ko bebisa ba makambo abatu. Bokoma ka kokangama na bato o balobaka mingi, bokoma ka kokangama na bato batalema mingi po bopesaka mbongo bafingaka bato, po bopesaka mbongo babebisaka bato, po bopesaka mbongo babebisaka ba image ya bato. Na yokeli Peniel mawa. Na vandi vraiment na banzo tala nyoso eleka. Na vandi vraiment nasali analyse ya dans la pas mémoire sima. Nasali analyse ya nyoso eleka. Na yokeli Peniel mawa bandeko nanga. Na yokeli mawa. Metanga sali video. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamukie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause attaque komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-care, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, kisi ya comprimé, pe injection, na cave-care, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na cave-care, oko sepela. Donaye, alobi na ebisaka bino. Un jour, nzamba olongisanga. Na ebisaka bino un jour, vérité obima. Et le lope vérité bimi. Mais na livre no koma. Esika bomuna. Nyoso lo bandeko nangana tike la bino. Tolanda Peniel na boke bino. Tolanda dans vidéo à Peniel. Après to continue. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez partout. Tolanda na nou vidéo à Peniel. En tout cas, non c'est pela tolanda vidéo à Peniel. Tolanda Peniel penza na boke binyoso. Tolanda est très bien. Après ngana bino tozonga sima. J'aime la famille, s'il vous plaît. Partagez-les partout. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp. Donc, pour s'abonner. Tant que vous s'abonnez, activez les cloche à notification.
activer cloche de notification pour que prochainement so totie ba analyse na biso et comme là esika nyonso ozala. Alors tolobaka activer toujours la cloche de notification. Donc il faut toujours activer la cloche de notification. Tiens la biso commentaire à bien. Tiens la biso vraiment commentaire à bien to boyi ma finga. So moni koza na wo mutu mo respecta no batute tika na kweno. Alors tiens la biso commentaire à bien. Tolanda Peniel. Après tozonga sima. Donc tolanda. To konti la papa Mike biso nyonso ya betanga 12. Na betela batebe histoire wana. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Moi, mon désir, moi, ce que j'aime avoir, c'est raison. Surtout quand je sais que je suis en train de dire la vérité. Vous m'avez tous bamba à la folie. Vous m'avez tous poussé à la folie. Vous m'avez fait croire que j'inventais des choses dans ma tête. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Tout ça, c'est juste pour la promotion de mon livre. Parce que dans le livre, on va bien décortiquer les choses qui se sont passées. Bon, dans ma vie entière, hein, parce qu'il y a beaucoup des éléments. On va introduire de nouveaux personnages dans le livre. On va introduire des nouveaux dossiers dans le livre, même mes propres dossiers, parce que moi je suis pas parfaite. Dans le livre, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne, comment ma tête ici fonctionne, parce que moi aussi je suis pas sainte. C'est pour ça que j'aime mon Dieu, parce qu'il m'a pardonné, il m'a justifié, ok, malgré mes péchés, il l'a fait pour moi. Moi aussi je suis pas parfaite. Dans le livre, il y aura aussi les vérités sur moi. Il faut vous préparer. Avant, j'avais dit que j'allais pas traduire le livre en français parce que vous êtes problématique. Mais Dieu est en train de préparer la table. Il a dit, moi, je t'ai donné la langue française pour maîtriser. Tu as maîtrisé la langue française plus que même ceux qui ont étudié en France, plus que même ceux qui ont fait les études en français. Tu parles mieux que anglophone que tu es tout à tolo, mon. Et c'est ce que je vais faire. Le livre sera disponible en anglais, sera disponible en français et on va parler. Il y a des vérités qui doivent être expliquées. On va parler. Bon, j'ai tellement hâte que vous puissiez découvrir mon livre The Inner Symphony qui sera disponible en avril. Donc déjà dans 2 mois. J'ai tellement hâte. I'm so excited, guys. Yeah, so I feel like I can't translate what I said in French back to English because it's not the same feeling, quoi. But when I feel like communicating in English, I'm communicating in English. When I feel like communicating in French and being messy, I'm going to be messy and communicating in French. Les matures, je ne vais pas vous voir dans ma vidéo, ok? Vous êtes mature, allez faire votre maturité là-bas. Moi, je suis immature. Avec mon Dieu, on est là dans l'immaturité. Parce que c'est lui qui aime révéler. Ça m'a dit la vérité, ça m'a révélé. God is messy like me. Stop playing. But it's not mess. It's just truth. Y'all call being truthful being messy. We're not being messy. We're just like, hey, did y'all see it? Yeah. I'm so excited for this book. I'm so excited for y'all to discover this book. I'm obsessed. Monake, ana passe na motema me, aozelisa biso toujours livre na ye. A commis déjà livre na ye, et ça silisi livre na ye. Azaka toujours na ye, c'est biso que to zela. Totanga oto kokuta na livre. Peut-être ça sous na ba vérité moko oto yeba ite. Peut-être ça sous na ba vérité moko o ebimate na réseaux sociaux. Toya to finga Peniel, toya to loba mabe po na comportement Peniel, mais to bosana ke Peniel babala kaye mo sika. Peniel pasteur Mike azwa kaye lokwa Peniel azaka lokwa ayebi no makamba ya mibali te. Ayebi makamba kolinga mibali te. Peniel soka abebaka na ndaku ya pasteur Mike Kalambai. Et d'autre part, bangomi bale bazaki mabe. D'autre part, moi sa zaki mabe, mobali pas zaki mabe. Mais toya na internet, toya toujours kofinga kaka Peniel.
mobali azalaki mabe mwasi mpe azalaki mabe mpo babebeli bango mipenel abebeli na ndako ya mobali na ye comme bazangaka mpe bato akopesa bango baconseil comme mobali mpe azalaki na comportement na ndenge na ye nde oyo nyonso eleka na internet mais façon Peniel afingama ya pasi eza kaka ke Peniel afingami makasi na réseaux sociaux mais muto aza na sima ya kofingama ya Peniel ezaki ye moko papa bana na ye ndaba nda kofuta mbongo bafinga mama ya bana bafinga muto baboti na ye bana ya soni eza soni makasi Peniel aya na réseaux sociaux o senti que moi soyo to ebite mutu na ye bebi to nini oui esala bongo obala nena mobali mobwe peut-être omonaki alpha omega ya vie na yo mais après quelque temps esimbite bino mibale bopete bapla après quelque temps esimbite mutu o koto esali boy donc bino mibale mitu ebebi mais Peniel afingama mingi na réseaux sociaux que pasteur Mike Kalambai alors toza ka yo vanda toze la livre mais ba pasteur à Congo ba serviteur de Dieu bosi la nzambe na motema mobimba bosi la nzambe na solo yango bomona mboka Congo tala bitumba na Goma ezosila te problème eke zongi tozo sambela lokwa to sambela te po na ba pasteur na bandimi nde moko so yikutu pasteur azo pesa mutumbongo na kitue kifinga e seke ba pasteur ebe na Congo ba pesa pe batumbongo bo bomelanga mutu bwepo ebi ba secret nanga mais viens na biso deni lesi tanga ya koloba mutanzima yete total kabwe. La famille, abonnez-vous, activez cloche de notification. To yambela bino Peniel awa. Et puis ce qui livre à Peniel et Bimi, to yela bino ba vérité musu oboye bate. Alors, to s'abonner, abonnez-vous, aimez, likez, partagez partout. Nzamba opambo. Autant aux s'abonner, activez cloche de notification pour que mbalasima Olanda biso sikana sokozala. En tout cas, bisous, bye. Tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.